méchanceté des gens qui te cherchent que dans le malheur. Et dans la joie, ils t'oublient. Mais toi qui es si miséricordieux, tu les pardonnes toujours. Et à chaque soupir, tu compatis. baza ko s'embrasser mama nga nazotala o juste ezanini mama na ngai yo moko loba ponga na monite na komo kena lifelo bango mibale bakomi mwasi na mobile depuis quand hein mama nga moko na misu na ngai na moni Chantal zuwa ye mema mosika te mwana mama misu na ngai moni eza zuwa te zuwa eza na mutema misu nde muta mona ka ngai moko na moni mama yo ndimi apa ko sa biloko wana mama ngai ndi naza naza aveugle naza na misu mibale mama ndimela nga na likambu nazoyebisa yo apa ko sa biloko wana te po via ali mwasi anoko na ye aza mwasi anoko na ye bo ekomi na niveau basambrase ya nini vraiment na relation ndi baza nango nga moko na moni vraiment mama na nga na okosa nini mama nga na lembe est-ce que nga na yo tokabona na nyongo boni ko na nela fina nga boy makambo mwana apa asali nazoboma mutu apa détourner mwasi na nga na uti na mwasi na mboka na pesi agazelenga asente mwasi na nga na bino tokabana na nyongo mombongo na nga nazozwa na pasi na ke na kesa recherche nazwi mwasi na nga na mboka siko bozwi mwasi bopesi apo apo mutu aza na nzoto nga naza nga nzoto siko mama ndimi makambo nga na uti komona eza bien te makambo ozosala mwasi na nga nde mwasi na nga soki nasala accident na train apo makambo asali nga ngai oyo soki nabotama na yo te soki naza ndeko na ye te likambo te nga noko asali nga boya detourne mwasi na nga likambo te mais oyo nazosala po akokanisa yango mbula na yebisi yo apo soki naza noko na yo te bonga na yebisi yo mais yo na yebi te na mwasi azwi ababota total ata pona ko bota te noko ngai pe loko mwasi na sanga likambo boye nga pe na besoin apo mwasi no pa ko mona akomona o nga pe na osali et puis abiki na lingana sumba na porte ko se kasimba kaka nye wana alingaka tikala boye mais abiki boka na sambela mais oyo ekoyela ye boluka nga te na longwa na famille (081 99 70 623). Ok, 081 99 70 623. Oh, ouais, exactement, oui. 623 à la fin. Et le deuxième, 09. Ouais, 09 98 41 22 81. Voilà. Bonjour. Ouais. Apo. On se montre. Oui.
mon eu, mais le travail, et puis après les amis. Je ne crois pas que autre consola et que n'a pas ça ordre comme ça. Je ne crois pas. Comme ça, n'a pas parlé à la loi qui aux Haïti. Comme yo lui m'a sauvé l'équipe ça dans Haïti. Yo comme on n'a parlé na parler boza te bien balé. Na benga bo fond za okangam. Wolo pena lagi pona likambu ya kusina oti. Aisa na pesa mwali konda. Pone to soleil wana funga pena procès na ko fu adika balé. Ma logique des choses. Yo kanam, logique des choses. De yo vraiment moi si yo ko ndika kusina nga oyo kuti pananga. Yo me pesa nga yo to ezaki na barlo. Mais non, j'ai dit mais non. Mais non, il faut conscience na yo, il faut ça dans la conscience na yo. Yo moi si yo ko ndika petit sœur na nga kusina na nga oza pananga. En sens ça. Na tuni yo awo, ezako dikamute ko ya ko benga soko banani. To yoki biso mbale awo. Jani, tika biloko wana kutu. Hein? Donc on a managé avec dernière énergie, le monde est plus en mutunayo. Et puis comment des hommes makambo wana te. Makamba cousine wana o interbo ça na ona vina yo, ça na ona vina yo. Je vous dis hein. Mais mon frère, na monne te sobo sana momi ngana zoloba. Oya boîte, mon femme na boîte, on a tout ngina boîte, wana te. Na soba cousine na yo fia. Kasi via, ko kasi yeti. Pour que ça no bali. Aba via. Oya boîte fa na ndako nanga. Mais yo zoloba moi c'est mon aki na ndako na yo. Oya boîte ya na ndako nanga. Mais non, oya via za. La lobby via. Mon frère, est-ce que tu comprends comprendre? Mbala suka boss na loko na puza. Ngana biso kusuza makamba. Na pesa mbongo. Jamo imongo. Tu commences à m'énerver. Là, tu commences à m'énerver Jani. Ya on a ko business mutu na vite. Pour c'est ngana patron, moi c'est patron, na ko fana na bino to mela masanga alors. Elle mo ko mesana e bossa sa makamba. Non. Abe, Obigo sur patron. De yaka. Venez. Yo sa patron yo sa ngo sa ngapo. So sa terrasse. Kama terrasse sa sa patron. Jani, ngaza actionner. Non, apo ko ngaza actionner. Ba te faire boyo ko yo o sala sokoni. Comme ça nzambe maman na yinda so kibo. A so ko me rappeler sur. Apo nini? Jani fait bango bien. Na salaka. De yaka. Yeno ko ina. Écoutez-moi très bien. Ngana sa sani afo bango apo. Na sa message. Na ta isa bisa primera wa. Yeno ko no ba. Mon frère, c'est la moudi. So no commune. C'est encore les moudi. Ah non. C'est à partir de l'élo. Et c'est la nani. Sauf que le mur que je vois, mon mur, sauf mur. Ce qui mire long, vraiment, mon mur est, parce que je ma compte à beau PC. À part là, mutumo ko ko mona ngate. Oh batini nga na po na compte ya po na c'est là pour personne. OK? OK nga. Et puis la minute message news. Message sur internet, message par exemple, il faut un bon gars, aussi qu'on a partout. OK? On a beaucoup de sous tout. Tout le monde sans exception, sauf le mur que je vois. Un enseignant, on a deuxième primaire, école de ciment. Et puis, on a un grand frère qui est à Porto. José Badou, en Allemagne. Papa Gabo boutique Jennifer, à Paris. Apo, maman aime ta pistonne et patron à Binogo, ça n'a pas Apo. Pas jusque là. On a peut-être un respect. Ok, ce niveau n'a pas de niveau. Je dis ça, je t'ai dit ça. Na péquition, ma cambouana. Dire ça combien? Regardez, elle fout en haut. Dire ça combien? Afta bien. Et plus jamais, ma compte n'a pas de la masanga le soutien. Sauf le mur que je vois. Adi. Je suis au calme. Lobby est là. Ou bien la face à 50, 350 ans fout à lobby. Parce que ton cabot est là. Pour la cambouana. Bidel n'a pas ça comme Bafar. Lobby pas fout à lobby. Mais il y a des gens qui ont fait ça. Ceux qui m'ont foutu bon côté de Moussala, je vous dis, ceux qui ont foutu et plus jamais, où il y a un nom, n'a pas de y'a, bon, on a mis Massala. Concret là, où il y a un nom, ma vie à terre. Ça m'a vie, mon gars fongé tout de suite. Maman a pistonné avant tout comme un bâcher, je suis un noté. Maman pistonné, elle a moi bar, au second à patron, il y a patron à peau. D'ailleurs, la nana sous un bal, la nana verra ma sang, on fout dans mon lobby. Je m'en fais. Pour la chose qu'on a comme une canda. Quoi on gise? J'ai rêvé de fois voir une femme pareille. C'est parmi mes rêves dans ma vie. Tu viens au Koutanda au Maraboui. Il fallait une femme qu'il fallait à la place qu'il faut. Vous savez, Via, tout ce que tout le monde dit pour cette affaire Via est le parfum de bonne odeur. Ils ont sans effet. Dans les noms de Jésus,
Parce qu'il y a la présence du Saint-Esprit dans ces problèmes. Ndenge na malobaka. Zifio tunaniko, ndoto boya salite osei boya bosoto. Malobaka onzamba fungoli mta okangazate. Onzamba kangi mta kufungula zate. Bati komo. Wa danger. Za danger. Nga qui peut pas compter. Ngai lobela la bango ba honesto ba lobana qui peut bango te. Obi quelque chose a venu lingani ko. Netika couple liboso ba lingani ba krakane na bango esa couple na biso. Ngai ba bengi fi na nga Costa ma fi na Belgique. Laisse fi na nga petit na ona ilisikini. Laisse nga petit na yo kine za ko yinda liko na love na nga mbala liboso bana na botama na sentir bloko na sentir apo. Na bengo nani. Bébé nanga. Na senga ba mindele ba français. Ba pesa ba créer mon na kata dictionnaire ba pesa yo comment. Kotaka ko ka fa. Ba changer verbe mais ce qui n'attend. Apo. Bonsoir maman. Comment vous allez? Makambo na zo kande za ya solo, Moi so yendi mo seki ko bana na mboka. Elongo ya lié comme ya yo. Papa. Boni ko ko tsenga poto na famille bo ezeki ndoki te. Mwana mobali yo. Olingi na kufa. Maman ko vanda. Mais toi aussi. Na vanda nini? Maman yo sabela. Na vanda nini yebisa ngai? Yo sabela. Osali kama za rakate? OK. Oza mo saita. Ata usa kosa kiyo. Na kosa kana. Mwana nga. Na lobi Sylvie Mamosa. Na beti chamala na Suisse. Ba yebi kaka libala yo na Chantal. Ba lobi ba kosala nyoso na libala wana. Bongo lelo ya ko laksanga. Soki loko nyoza ko laksanga na za ko yeba te. Olangwe nini papa? Obiminta ba? Maman, la Bible nous dit Ya solo. Merci chérie. Merci chérie. Elengi aponda mobesu na ndako antaba. Mwasi ongana yela ki yo. Oyo ngana poni na ebike. Mwana nanga kozala heureux. Yete ale komi oya noko na yo. La Bible nous dit papa. Une femme tout les Ah bon? Eza malédiction yo trouvé. Je cherche. Eza malédiction yo trouvé ezali bonheur te. Ozali maudit na ebiso mwana ngai. Na bilamba yo ngana pesi yo. Na sukola na bisaso yo. Na mwana ngoko suka mabele ebiso yo. Maman, un peu de respect. Maman zaka ne moi c'est nos côtés. Nos côtés na moi c'est na spaghetti. Tu viens monter maman. Obi ke vie Comment je demande comment yo ça me la. Nzamba famille. Ngati na ngena ina nga boye na ekoloba note apo. Sina tiaka na makanisi na nga bando bengo bébé. Na obebisa tant na nga. Na lo ba koza berceau d'amour na moi c'est. Na sanza ngo via yo ndo ololanga te. Vio ya kishasa a mama. Olata pantalon oya bato ya guerre. Oyebi ko kamisinga. Kaka yo oya na outa mboka via. Ngana zio na komo tambola na yo. Wakutu mutu mona kokai ko tambola na ete. Olumba sola bimpuka. Nazo tambola na yo. Là tu commences déjà avec moi. Nazo loba na hôtel. Na tina koloba na yo te. Nazana tina. Nazana tina ya koloba na yo te. Méchant. Nazo loba na yo. Naza méchante fille. Quand la télé na kasa ndako. O sa ngelo te pona bima a pe. O mona na tsaka yo ko ate. Mais via, tu on a mutuna yo. O seka. Yelo ko la ta base maman. Ko kitanga na style à bazin, nazo la ta bazin na pesio bu ya bazin. Maman, ta ba Chantal. Na moni yo na ko bondela ye. Mais non na ko bondela ye na yango. Lokola yo moni que yo comme nouveau marié. Mais yeba o yo sali na kata famille oyo. Lokola luki guerre. Tango ko yindela o mwana na ngai. Oko luka ngai oko benga ngana ko ndimo kasoko mona ngai te. Na lobeli okaka ndenge wana. Ndenge ngana baoli mukongo na ngabwe na pupoli makolo apona pupoli. Na kei. Oye ko yela yo. Kazate. Toke sanu. Bima. La vie est belle quand on te salue. Moi, je
salinga bwenani apo. Apo ongala kamati na tina mutema. Lelo apo kuma kusakana na nga lokola soki ni. Apo esika molimo na yo ezali. Nzambe na ngai nakozwa nganga wapi? Okoki penza koyedenga penza bwena sale mabe. Mende nazoloba. Kombo na yo eza esprit na yo. Apo onga nazoloba. Ekokomelaka yo. Kaka nde nazoloba. Apo lobanga nazwaki mutema na ngai na pesaki epana yo te. Soki nga nazwaki mutema na ngai. Na boyi mibali nyonso nga nazomona ya kitoko na mokili. Nazwi makanisi na nga na ya komiti epana yo na mama na yo kosanga. Apo kaka nde nazoloba. Okolakela mama pe nazoloba na unga na mwasi. Outa na nzoto ya mwasi po mwasi mutabota yo. Ngabe mwasi la cheki na mutema boyi ngai. Na lakeli yo mabesi ke za. Esiko yo za po. Weko komela yo. Okoluka kanga ejour. Bolamu moko te ba activité nyonso kosala kosimba te. Vina yo kozala bloqué kolela na kolela. Titango yo koyeba ke ngana za mwasi la lingaki yo to vanda na yo. Benjir nyonso yo finga ngai. Na sangisi yango lelo. Na loki yo nango. Apoko progresser te. Munene na bato momona na mona nzela ya pamba. Kandi na zotia liboko na ngabo na zo mona elili na yo. Munene wana ya pamba. Kitoko wana ya pamba. Diplomate yo memaka. Okomemaka ngo lisusu te. Nga na lakeli vina yo na lakeli yo na lakeli yo na vandeli yo na mabele po na yo. Oko resir na fina yo te. Kandi na soloba. Kaka ndena lobi. Kaka ndenge kotikala. Mutema nange kotikala kaya kolela te. Naza pe mutu. Ono na koko kutala pe na mutu ene ngangai. Netikala na mabisobo ya yo. Nakanisa kayo. Kokamunga na kosala. Na oyo vio akoki kosala ngai. Vio wa uti mboka. Mutu akotali na telaza te. Mutu akolinge na vieza te nzambe na ngabatu nyonso bazoki sola pe mpuka. Solo mpese. Solo ngai. Kaka nga na mutema malamu na nga na lobi via. Zwa bazin. Landa li na bazin. Landa li na produit. Landa maquillage. Lelo via sakana na nga. Alaksanga ke yenda lingi apo. Ngai na kolakela yo vio. Za mundene koleka nga pe oya nga mukena lakeli yo via. Okobongaka te. Nde nazota na kombo na yo via. Nazomona image na yo. Okobonga te. Vina we kozala ya kolela. Bonjour. Blanc beaucoup quoi? Blanc beaucoup. Où est ça? Où est ça Tangawi? Bongo. Wana Zambasi. Ah voilà. Voilà maman. Oh on a yeli yango maman. Mbasu. Mbasi oluka mbasi. Mbasu maman. Vous êtes combien? Fallait les caliboso to côté na katite. Non, excusez-moi maman. Fallait na côté là les caliboso mais comme na moneka blanc beaucoup pourquoi na luki ba bozate. Na mona mona côté na simana yo bardo mena limbisanga. Il était combien? Mbasi to te kango 500 francs. Il y a 300 pesos, il y a 200 pesos. Tu as mis 6 000 francs. Eh, 6 000 francs, exact. Exact. Mais moi, je suis en tu as sur 500 francs, 300 francs, 200 francs. Il y a 6 000 francs, exact. Bon, ça qui n'a pas ça qui n'a pas ça qui est ça là combien? Papa, vous avez ça qui n'a pas ça qui n'a pas ça qui n'a pas eh, papa, vous avez vu que l'eau est bon. Vous avez vu que bon. Il y a bon. C'est que nous avons été cacaté, si on était cacassé, nous avons 500 francs, à 300 à 200. Et vous savez, nous avons utilisé. Quand on a 500 francs. Oh, c'est tout ça. Pour tout en haut, on nique en haut. Après ça, on l'a qu'à cacaté. Ah, confiance. Bon. Merci, qui est malade. On dit qu'avec la bouteille tu t'es marié. On dit aussi que ton mari. Ça va chérie? Parce que je vois, en tout cas, ils ont tendance à comment la vie. Par contre, on a des amis. Ça va plaisir de nous moi sur l'Ingaka. Et surtout que nous attendons un bébé.
Donc, en quelques temps, nous allons Kosunga. Vous savez, chérie, je suis fatigué. C'est compliqué de travailler avec des bourriques. Donc, ça a plaisir à tout. Travailler comme ça, donc, tant que j'aime ça, côté, le parfum de bon odeur. Tiens, très intelligent. C'est un plaisir. C'est que je suis sur ma casse. Pour nous montrer que la promotion que tous les gens déjà parce que nous avons la promotion dans le danger. Au bout de nous avons au DG accompagné. Voilà. Donc la disait que moi si la chance, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors pour trouver il faut chercher. Mais on a la vie, on a un souffle de vie. Ah, oui, vie. Oh ma bébé, mon bébé, c'est pour moi aussi. Avant de la mouille, tout ça qui m'a vous m'avez dit qu'il y a moi, tout ça, participateur, bon. Comme donc il y a ça, moi je trouve vraiment la profondeur de la quitte. Elle goûte qui est ça, tu m'as répondu qui est très bien, tu m'as dit attends sous maman comment on dit négligé, moi c'est un ami, il fallait répondre tout ce qui est dans le bagarre. Ce qu'on lingue sous, lingapi saleté naïe, lingapi maquinaï, donc on dit moi dans la carrosse naïe. Tant on va qui n'a pas imaginé en haut. Premièrement, je te présente mes excuses pour répondre avec un demandé. Et ça qui pour nous ça. Et je voulais savoir mon amour, à savoir comment on a énergie. Et puis ceux qui m'ont énergie, tout le cas des solutions plus vite que possible. Non, je suis stressée pendant que je ça là. Et l'intimité, vraiment, qu'on néglige moi. Ah, merci. Quand on a dit autant. Mais pardon, pardon, on a présenté l'excuse dans l'ail. Pourquoi on pardonne le poignet? Vous avez un problème, on pardonne le poignet. Ah, merci. Maman, Eza, avant d'aller sur le Camboya, on a fait malgré Eza, moi, on a facilité pour la Bissau. On a eu parce qu'elle est posée on a la lingi dans le thème. En plus, on a mis quoi oh, la lingi, on peut la monter dans merci, chérie. En plus, on a mis au baptiste à un conseil, on a mis Junior Kintanti, en Suisse, on a mis Joanna. Junior, il faut que Junior, c'est mon ami. Puisqu'il peut y avoir un Junior qui s'en fait, il y a un peu de timbo. Excusez-moi, chérie. Quand on a fait des mails, il faut que l'incontournable, l'imbattable Rémi Kilola. N'est-ce pas? Le président. On a mis Joanna Kilola. On a tenu vraiment la situation dans un choix. Ici, vraiment, on a lingi, on a craqué. En plus, on a que non, on a déjà on est obligé de faire vérité. Et on a qui n'est que non. Alors, moi, Annie, je suis évité ce que vous avez. Comment on est Annie? Comment on est Annie? Papa n'est fiodi. Papa n'a dit que vous avez vraiment. Donc, je suis sauté dans le monde, je suis sauté dans le monde. Bavanda baya kutukisha avanga kale no tuloba bavanda rasoki na ndo yo kaka ne bando ba bavanda na avenue Mosango numéro 19 mais nandenge na yeba na kishasa te nandenge pe banana ya na yeba na kutu kotambulo mo yebika ki totambulo aka biso mbali donc ce qui vraiment moyen zali yo moko papa na ye ce qui vraiment ko ce que on s'intéresse à l'Cameroun que on lukaye ou bien on tient ba lukaye. Bon, moni via vous avez aussi na dingio pour ça tout droit envers il y en a qui est gauche et à droite c'était pour suivre ma femme donc je suis d'accord faut moi donc je suis d'accord avant c'est dans la semaine de déjà que tu pas yo le bas qu'il faut y avoir plus que mon moi si pour une nouvelle orientation divine il faut sa maman. Donc, c'est la présence là pour aider puisqu'il y a plusieurs connaissances acquises, ou une expérience. Ouais, on bien dans ça, même tout petit pour encadrer. Donc, en tout cas, je suis d'accord. Donc, comme moi, je vais tout simplement t'accompagner. Tu pas avec ta voiture, Mercedes, c'est pas tu allez te récupérer Annie, comment je n'ai donc ma fille Annie, grande sœur, il y a oh non, tu peux c'est comme aussi compte. Non, c'est Simba, on a dit que vous allez servir.
Nga servir yo lelo. Balaki mbula ebetaki. Lelo mpe libala ekufi mbula mpe ebeti. Bozongisa mbongo na nga. Mwana bino tokende Kinshasa akomi ndumba azwi apo. Eza boye te. Seki ndumba bandango deja awa. Mbongo na nga ebima. Mbongo na nga ya pasi. Apo dine na semisi na po. Mpangi betu. Mpangi na ata ya mpangi ndeko na nga. Mbongo na nga. Wane za buzoba. Bopesa nga mbongo na nga. Apo wana za ndeko na yoto. Papa yebisa bango. Mbongo na nga. Malembe. Osabiete. Malembe njoto. Mwana ndumba. Njoto nano ibongite. Tala. Yekisa mwana. Banda. Na yebisi bino. Yekisa mwana na yo. Malembe ko. Tala. Mfinga mwana na yo. Nako sinye yo na Malembe. Mwana na bino bebi sekule na kitasa lokola moni baminda. Alors, le loka matambongo le yelo tongisa. Asala kawa na ba makwanza na kengu na sokoli ye. Eko mambongo, toto ko soyi sambongo te bolobi apo asali mwana kasila ye. Mwana kasila. Ko yo lokona bobali mwana na biso ba mibale. Bo bakisa biso de mbongo. Ba pesa nga mbongo bo bino mo bolongwa wa, oke do senga mbongo papo. Sala ko balela. Sala ko te. Oyi bino boluki na kati ya famille na bana na bana. Chakani liwa. Epila. Mwana kalata loko ya. Pesa mwana tolite. Wewe ko pesa mwana tolite. Papa ko tiro. Leo tibino mbongo na ngepe. Papa ko tiro. Papa na ko pesa. Kodeka che. Osekana nanga. Tokana ngako. Osambuse mwana na ngai. Okay. Oyo sidi na mwana Papa. Elisedi papa ya. Tongana na. Papa mwana na ngai. Tokana ngako. Akusanga mbongo. Osambuse mwana na ngai. Fami boko bokamete mwati. Boko pesa. Boko bakisa mbongo. Chérie, oui, que camarade nous à la Belgique, on a dada ou à jouer. Ah, dada. Mon quoi na benginga bezana pour ça nous macasse. Ça le benga. Mais obi kenda ko ezaki vite. Obi ko ndire na moni ba kotia. Mta kotia pe na ndako ko. Mais on dirait pe mutonga a kotia on dirait ça ba problème moi sniper ba ko na butu makasi. Hier soir. Ouais. Donc na yo monter. Bon, wana ko déjà wana za ba accessoire. Makamlo susu wa libalo epse kinoko. Makamlo c'est zandi kai pa na yo so ko kisika makambo ki ba ko yemo ba bo pour les problèmes ils étaient. Bon. Ngana moni. On est ba série pièce moya maman ngana ko cha 3 pièces ya maman. Tia solo. Pour moni eza ya libala blague te. Papa a osé 3 costumes. Donc na lettre mo 3. Parce que la bengi na Paris na bengi Paul Mitsubishi. Na Paris na FC déjà non na zobala. Na bengi mère Mijo Miniengi. Famille royale, maman na Dominique na. Bika pe Daniza banazala. Oh, biloko yoso banga. Fête za fête mo za na explode. Donc ça catastrophe ça na mariage. Ko bossa na te. Wana ko aza donc photocopie na maso o moningo monier. Ah bon? Azoya Bénédicte Malanda. Fois na fête na biso wana pesa. Bon ça ba tu tiens on compte invité. Mais siko yo na ina yeba ndu ko sala. Pour parce ngana na cha 3 biloko. Ça na ma famille, ma famille. Na ko cha 3. Ma famille. 10 litres à 20 d'amouja non mobimako. 3 d'amouja. Il y a 20. C'est beau aussi misai. Non, on est spaghetti, on ngani na boye. Ngama mabolingo na donc ngai yiba no ngambongo. Yiba ngabila mwesa, ngabila meza na shilawa. Bele, mais so mta meki na yo spaghetti. Ah non, makara fait mon anga. Ya solo. Makara fait mon anga obligé. Biki na pena linga na ngame na wapi, biki na suki. Donc c'est on dirait nzamba bekene na lupango parce que jana salaka. Nzamba za nzambi. Obiki na kufa yo ko jani. Nebite o cracksenga donc moite. Solo. Spaghetti na ndamu to kumela na spaghetti. Ah, makala ya minga. Donc tu resilete. Mutoko mekazate na clôturer. Na sukiawa, no kesu wapi. Quelle belle chance yo balate, ngana balate. Tala minga nzamba sala bi toi on est payé après biso. Do to makila mo. Tu vas manger ou encore? Ngana moni ya tomena na makila. Makila te jani makila te. Mais non, parce que monde ça wana ngana lingi siko bona poto ça to lingi makasi. Fondo ka liambo. Kasi no koza besoin liambo. Donc quand ça va quartier mon no ko donc mariage à piloli. Donc club se fait beta pi. Jana bali ngonga nza fait beta ko. Obiki na lingi chéri to bala. Non, ya ngeza koleka. Bolingo ngeza koleka. To bala na bosili.
mwana nga kaka ndenge na koloba no wana noko na yo asakomisi makambo na mboka afandisi mama na papa azopesa bango sango ekomiki ngai nazwi mwasi ya noko na yo nakabeli yo mwana ngai papa azobenga nga na foni mama azolela yokilanga mama na yo mawa mwana ngai na pasi oza kotielanga na famille nayebi te soki nasala nini papa sentiment emema yo te mwana ngai papa tikaka nafukama. Oh maman, pourquoi tu veux faire ça? Kasi nasala ni mwana ngai naloba boyeboye te nasala boyeboye te nga mama no ekomeli ngai soni nakoleka wapi soki balakisi misapi te minoko nyonso ekomi kaka papa yokelanga maakonga mama na yo yo lisu na nga kaka moko yo bebe na ngai naloba nini papa nani nasisi kobondela yo te na age oza na mwana oza kaka bebe papa naloba nini songisela noko na yo mwasi na ye pardon yoka ngai mama no mawa koloba nisi eleki pardon koyoti nzinga nzianga pasei. Colette Nzinga. Allô. Bonjour maman. Oh maman Colette Nzinga, bonne maman. Bon, on a besoin d'appeler puisque j'ai un petit problème dans ma famille. Ouais, le sénateur des États-Unis, Apocalypse, il est là tout sur la kinaï. Mais on a besoin d'appeler des manières que na tout sur la paix pour nous en maman. D'accord, maman Colette Nzinga, ok, on va l'appeler, merci. D'accord. Ok, merci. Apo. On a mon avis, on a nini. Maman, alors qu'est-ce que tu as fait au monde? Papa na mokolote, maman, papa na ngai. C'est quoi au monde? Pourquoi tu as un niveau ya zemi moi nanga? Alors, moi, il est mal. Papa. Oza ko trouver un normal? Parce que yo lukeli ngai na famille na ngai. Na papa na nga na mama na nga mboka mobimbe telemi likolo ya makambo wana papa pardon mingi awa ngola awa mafuta na kobwaka wapi nazali neloko ya kobwaka te papa lisu na nga moko bebe na ngai papa nalela nasala nini maman c'est quoi azana zemi yo proposé ni za zemi papa oko kolongola te maman pona kolongola nga na danger oyo mwana ngai maman nasami alors là c'est maman natunaki yo proposition puisque j'avais cru que tant que soko ko kala non ce qui a boti to ko sala boy mais je suis désolé so la ngana ngazim interdit par la loi interdit par mon éducation médicale interdit par la Bible. Et puis ngai ngaka ngai disu na moko et peut-être on appelle ça disu na moko maman tu vois combien de fois que je suis désolé. Annie. Oui papa. Il a maman ya pu même moi de l'eau. Vas-y souffler. Ata kolingaki na Chantal te papa. Pasi bazali ebele mwana ngai. Merci. C'est le rosaire de sauver vous. Prochainement, si on va y tirer la plateau, ok? D'accord. Tiens, ben, monte, ok? Juste dire le mot à moto, et à la tienne. Tes devoirs, nous allons aussi. C'est que je t'avais, d'abord, c'est que je t'avais appris hier, j'avais la professeure d'ailleurs, le bureau aux affaires de la mathématique. Donc, tout ça dans chaque jour, ok? Ok. D'accord. Apo. Oh, le sous-souverain. Maman, c'est ma fille. Papa. Nazwa koko na yebaka te. Ya mkoloni. Aza, moi, na Via. Donc, Via, c'est ma femme que j'aime bien. Donc, et puis moi, on a moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Ah. Ayaki ye moko te yaki na conteneur na sima. Papa pardon na moi ko tumndenge na oloba te na keye. Où elle est mal? Na lobe eloko te pardon. Na ke kaka.
apo nakoloba na yo famille kobosana te. Salanga bino pe ba mi bani mobimba comme comme problème serait tina ba famille na bino penza bobo comment ngati basa ba noko na bino et bon c'est mokile yo kango eseka bino non basa noko banani bana ba basa noko et bon yo tambola na nani so tambola na apoti webi ka po azamu ama be ndenge nini ngai na poto webi ke to beba na po bino yeba makamna bino ndenge nini apo nga kabeni nga nani cousine ya sekuna na nda kupana bango pana yekuna cousine wa vana na nda kunewana ko nani tika ba aventure botosa tika ba aventure botosa cousine na ye wapi apo nga mama na nga zaki na posa teke nga pe to bana na apo mama ne nda ba na za mwasi malamu andimi nga na ba qualité na ngai andimi apo bala ngai oki ne ko kamwa yokuto ano mpaya te na kata lisolo apo zo bua kisangai nga na ndeko na nga papika sanda monama na Londres elle senga lelo ya kapoto ngabi non ya na tana ngo oke nzambe penda préparer na ya na oboya na nga poto te mais na mimi pesa na libala obi ka po jouer nga ba aventure quoi kizendi bokomi ko bwaka nga kwa mwa mukie cousine yozo kumisa cousine apo nani ngo confirmer pel alobeli oke wana cousine était fi wana vie ya nde aza wana boya koma mwasi ya po azalaki mwasi ya noko na ye andi mosi noko na uta ine na mboka kuna yene awa na kama batu na mokili babanga na ba makambo famille te azobanga danger ko yele un jour te fi azaki mwasi noko po mwasi ya noko na ye andi mosi mwasi na ye vraiment obi ka po apo ninga za Chantal na ebisio ana problème sérieux nga na benga na Paris na bengi Paul Mitsubishi na Paris wana isiki non na osala po teka na bengi Brigitte maman na Audrey na Londres na bila sala pour dégâts mukili ba mona mabete apo muta baninga mabe ndena sabu na somele de saki ambashu ye bien c'est nini la sala somele pour saki ambashu soko ko sombo ko sale mabe wana ezali kamnanga lisusu te mais nga mutu na tieli kaka problème poso moi mwasi wana vie ya kutana na apo te nga na ngena bana na apo mwana mwasi wana vie ya ina Kishasa awa apo zo linga ta mukete nga mutu na zui mwana mwasi wana na zo donc nazo vanda nelo kwa ndeko na nga nazo bondela na la kisi na Kishasa to lata boy na Kishasa to se makia boy lelo mwana mwasi wana vie ya baluke linga komi ko vivre na apo nga problème ezate apo benga pauvre o yuza pauvre mais nga na yebika pomba pistole mama na bango Wana eza makambo nanga. Siko mama pe mete ma posa na niveau wana. Yo siko kaneli kanela na ndenge na. Yo kaneli mo Chantal bomo na mabete. Ngai na kokanela apona zo kanela apona na via. Ngaka po apo mbaso kulate nzoto mobimba. Papa na ngai sala na yo ngala utepa tata moko aw. Tata mo pe na comprendre na kutie ba bia ça so des semaines amona na alisute. Ngala zo luka tata ne loko ngala ko sala via na po surtout via. Ngai na po timtema na nga ngaka po yo soki apo to ko sangisa biso na pauvre non na sengina na pauvre yo o salela ba ça pour na biso ba pauvre awoye bango problème exact ça va kama teka sikram na vanda tala mela ko poso na continuer ko tambola bo ezaka mabe Pembele papa ngai na ye yo moko yebe banjila na bino ya mitoka ndege be bata ya biso kuna na mbuka loko salinga pasi na kumini makambo ya soni oyo ngala yoki bayeko yebisangana yani mosi na mbuka ke papa ya Pembele kaka mwasi oyo ngala bade na mbuka ye wana kaka pesi paya mwana kazi na ngapo alors kinjoki yande ngwana Pembele usalili yangu pourquoi yibisangai et puis udinga kina kufa mais kukingai te urate ngali pamba tena buta kibino mengana beli na mbuka ata bikuta oyo kusadisi na ngai lokote bakracho oyo natamisa kibino ya pamba ndeko na yo ayena mbuka ataki nini oyo moko na mela maladi sila ilokote nazana kanda ya mabime na kusidisa nyoso te pamba to kukanga ngandoki ye mama na bino muntu akotela kayo ayebisa yo nakotela nani na wanga na moni
parce que ngana mone na we bango bayebi yango hein na banda na bango baza mike bazobele babele na ngai ti bakomba tata mibimba mama mibimba lelo na komi ndoki lelo na komi mutu mabe pembe la za na mbongo ayebaki yo mama toke depa tozonga o tata na azoloba wana lelo basekinga na mboka mobimba mwana kengo bala mwasi anoko na ye ezalaka banda bokoko na biso nanu na mona makambo oyo nga na ye komona na bana oyo na boti na libumu na ngai ata na mboka na biso baluba buzoba ezalaka te ifo toluka bakoko na bino babongisa makambo oyo tosobataba batangisile bango makila na basoso nga na sepeli na eloko wana te mwana na ngai olingi okomelanga koko na ngai Isedi ozadi moto attention koko na ngai ya kokufa Isedi na tima wa baluba pona nini mama pona nini pardon maman bakoko bakomela quelque chose mama biso toyelaki masanga toyedi masanga awo te pardon lumelango bino ne bino na besana na tamba na mboka biso toyaki makambo potopoto ezoleka na kati ya ndako oyo pembele ngai nakufa na tata na yo ozosala mbongo mwana na ngai tata na yo azokufa na mboka mpo salika yabo ya dimosi nasenga mbongo nasobela tata na ye lika yabo nakalingela yali ata na monoko ya maladi azokatanga te mama nayaki na mboka te nayebi libala mama ekamusi ngai ya dimosi akende kobuka balumbalumba aboka balumbalumba ya kosalela tata na bino pwambela na baestoma na batension yakufa te mama mwana na ngai yo na papa bolobi mingi oui si po yeba te toyaki na kanda tala modele toyeli safu ebimi na mboka tobasangwa mobesi na kubezali omoni biso na eloko na ye makolo ngulu osali na lipapa ata pondo omoninga na eloko papa pardon boyokanga ko nakamwe nyonso bozoloba awa ekamusi ngai yango wana bobengi na telefone na foni bozolobelanga maloba makasi yo na mama si papa nazalaki na kanda salaki nga motema pasi papa libomi bandi ngai tokozanga koyiba obie nini nakamata mwana oyo ya ngai nakende kokabela ye mwasi ya noko na ye esalemela wapi yango wana tokamwe papa nasali nyonso na apo ntango makambo wana ekomeli ngai nakei nabondeli mwana modele nyonso nafukami nalobi mwana na ngai kolukela nga problème te ye ndimosi ali leki na ngai ya mama moko tata mo ata kutu leki ya mosika nakokei kondima likambo yango te papa nakei papa nabondeli mwana nafukami nalobi tika likambo wana ekobotela nga mindondo apo aboyi kasi kudia tsusu kudia maki ayibaki bien kudia tsusu kudia maki yango ana kanga maki na mwacha noko na ye mais papa kokondane mwana nga makasi te nyonso ezali erreur na bino ndenge bondimaki ya ndimosi akende kobala na mboka ayinaki makambo ya libala te papa ayaki na fona ye mbongo na ye moko merci tokokota nsima nafukameli mwana atika mwana boyi koyokela ngai eloko ekamusi ngai naki kokuta mwasi yango na zemi amemi lisusu na mwana na ye mwasi oyo wana vie kaka wana oyo kaka tobadi na mboka papa ya mibale oyo lobi nga na ndimi yo okufa ya solo nga mwana ntango nazosala mbongo na ndimi oyo tata nango okufa ezalaka papa nga moko nalongoli $1200 pona nzoto na yo nakamati tike na ye moko nakolia na ye napesi ye nalobi mbongo oyo soko kuti papa malamu te longola ye na mboka yakane ntina ime aya kozwa traitement kuna soki moyen te obengi ngai nasololi kutu na docteur Dadi Mbiye oyo azalaki cameraman na raga alobi na nga soki papa komi na koyamba na kosala nyonso bongo papa bolingo yango oza koluka oyo ngai mwana na yo nasalela yo koko nokutu aponde nga azali wana papa pardon botika kobimisa maloba mingi na nsima nango ye moko abimisaki mbongo mosusu atindi nyonso mpo na nini mpo na koko abika oyo yaye na monaki ya po tozwaki yango nde ekomisi biso na Kinshasa donc ya ngai zoba ala pakoli
akoli bino buzoba andimi po bokende kobalele mwasi donc yango na balela kifia kasi mabe na yalobi na yaki mpona kobala na yaki mpona makambo ya maladi te mabe na ngezali wapi mama alors yango oyo nga nalobi ye mpe mwana na yo asalaki mabi koma yo amoni bati batadi mengelaki sasa aponi kaka mwasi ya noko isika wana ndi asalaki mabi isika pwenga naza nango yango isalaka te papa nazoboya te mabe ya mwana nayebi yango ekokaki kosalamela bongo te me toloba nini papa koluka mwana mingi te toluka kaka tozwa solution ya ngai na ndeko na ngai ya ndimosi tozongisa bolingo na biso po ya ndimosi nayoki kuna asakomi na kake na mboka kuna asakoti na banganga kokende koloka mwana akoloka mwana mpo na nini makambo mpo alokeli ye awa na kisasa ese esalemi nango papa awa mafuta awa ngola wapi onga na kobwaka sikoyo naza leloko na kobwaka na kati te mwana na ngai se mwana na ngai papa bosala nyonso tozwa solution mpo na po pembe lozoloba ndenge wana oyebi te makambo oyo mwana asali eza mabe ekomami ti na bible mwana akokoma na bulumbu atatene na mamani te voilà koko oyebi yango koko nga nayoki nyonso bozoloba ata navai na kati ya ndako oyo naza oyo mwana bino aboti te mais nakoki mpe koporte un plus na kati ya ndako epuis na famille na bino loba te yoka nde naza bo naoloba ngo te mpo na jalousie koko nde naoyebisa bino mama ndenge aza nao nayebisa ekutu te nga na otaki kokutana na jani camarade ya po jani wana ayebisi nga lobi vi ya kaka moko oyo mwasi ya noko ya ndimosi azalaki mwasi na ye jani moko oyo camarade ya po oyo libumu nene oyo bazala ndenge moko bango mibale wana jani versage nakutani na ye alobi vi ya wana mwasi ya noko ya ndimosi azalaki mwasi na ye azwi vi ya sukoli alatisi elamba malonga atie ye mwa apesi ye mbongo ya ndenge na ndenge amichange couleur nde place apo ake kowelela ye papa koko na ngai eloko ya somo nga na moni nazokoka te mpo nga mpe nazolinga te na perdre apo atatyaka nga na makanisi na ye te nakutani na jani wana aza na liboke ya mbasu alobi akuti kosomba yango na njiri tala liboke mama mbasu alobi asombi yango na talo ebele te asombi yango na 200 francs asala nango nini liboke ya mbasu asala nango nini me kobwakela apo puiske apo abotoli ye mwasi yango nga eselinga pasi nga lokola naza na besoin ya koperdre apo te yango nga mpe apo oyo ozotikala nga nazokufa avant nyonso bino bozoloba koko nga nayoki boza bakoko na ngai merci mama na ndimi pembe oza koyoka apo ozotikala nga nazokufa oza koyoka naza kokufa papa oza koyoka nalobi na yo tokamata solution na makambo oyo nabuyi lubilubi o na biso bakoko tokoma ndoka esenga ya mwana na yo oyo nazalaki na kopusa ya bwana solution eza na maboko na bino lokola boye soki te nga na kokufa po azotikala akozanga moto akosunga ye nga nzambe bebe na nga bonsoir ça va Ani. Mama. Yo kutwe. Mama, nazalaki kaka ntango olekaki otikali nga ati. Yo ozalaki awa. Mama, nazalaki kaka ntango Chérie, c'est un problème. Peut-être eza ndoto. Annie,
Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il y a un problème? Non, papa. Non, Bolimi Sama, peut-être des andoto. N'évitez. nakena olole na ngai njala ngai nde bore na bino lomonela mbote boni mama na ete oye mbongo na ngai ewumeli mama depuis defanga biloko ti sikoyo nakompi na posa mbongo na question ya biloko na toyebi ke ngai adefisa biloko nanga après une semaine yo sikoyo un mois sikoyo nayaka baexplike sikoyo olobi mama ngai mpe naboyi kofuta nyongo te osalaka malamu ndenge odepisaka biso biloko ya kolia osali un mois moko azalaka te mais sikoyo pour le moment mama eloko eya te ngai moko kutu nzala eza koboma ngai awa naya ole naluka kutu eloko mosusu mpo nalia natona nafuta oyo ya yo eloko nini ngai nakopesa yo aba fata kele na yo koya kopesa ngai kana na bamoi makasi eloko moko kosala mpe yali te mama osoloba nini mbongo na ngai ewumi esiko ça fait un mois longa liboso na ngai kuna mbongo na leso opesi ngai te komwana yebisi yo osaka mpe otindika okopesa ngai lelo mbongo na ngai yoka likwanga njala mbongo na ngai ewumi okofuta ngai lelo mbongo na ngai yakolia kutu na yango te nafuta yo ndoki ya mama ya mabekolopelanga makambo ya pamapamafutanga mbongo na ngai leso ofutanga mbongo na ngai akosimena nakoya kopeta yo obeta nai okana ya krake na nzala boye nakufa naboma guvernere moko awa mpo nalia obia nini oya kotelemela ngai oza nango te mama loba nde oza nango so oza nango te loba natikela o sar garçon moko oya kotelemela ngai mpe futa mbongo na ngai okofuta mama nyama ochanga libabe nyama ndoki ya mama nyama ochanga libaba nzoto na nyama eloko ya pamapamo eloko basalela ya pamapama ndoki omona lokola mwasi me eloko bayungura ya pamapamo oya kolobela ngai naliaki yango nasi nasumaki yango na toilette yakozwa nyongo ako oya kotelemela ngai mwasi oza lokola mabakofle eza pembeni oya kotelemela ngai mwasi ya pamapama sale garçon olobela ngai eloko mosusu nayo te bazorobela ngai ozorobela ngai oya kopeta yo nayo kopeta awa Kolo yefu papa Yonde bolingo Kolo yefu papa Yonde bikamwae Kolo yefu papa yonde boboto Yonde boboto Kolo yefu papa yonde bolingo Kolo yefu papa yonde bikamwa Kolo yefu papa yonde boboto nzambe Kolo yefu papa yonde bolingo Kolo yefu papa yonde bikamwa Kolo yefu papa yonde boboto Seigneur, toi qui as tout, toi qui possèdes tout, sauve-moi ton enfant. Seigneur, toi qui as tout, toi qui possèdes tout, sauve-moi ton enfant. Mais
Aie pitié, pardonne-moi. Oh, j'ai vu, sauve-moi ton enfant. Et de tous mes péchés, je n'ai pas. Beranga pa mapama era kama kote muntu ayiko soni sanga yao ano kwa kunenya era ko soni mbana muna zwera kote na soko na jui kwanga soko re daire bana nero tino be okuda oyana carte rouge ya fufa era kama kwa kuyana kote la kote beranga pa mapama. Bonjour. Bonsoir. Non, caméra moko ya nganga zala kiao. La fois passée toyaki ya sali biso kisi ya match ya Vita Imana. Vita gagné 4-0. Ngango na ye soki aza comme ça. Osola na ena na makambo osola na. Oya sala ki match nini? Vita Imana, Vita gagné 4-0. Yaka. Ozalo kora yuma. Vana. Papa. Yebisanga kungana yo yebisanga ojoro kamyani. Omoni mama na ye poto solola. Nasoluka mama mokwa. Banda ko fandawa oyanganga. Unana makambo vraiment ngamu mwana notsuki na yebiso koyovela mama. Ndenge nazawa na ndenge mboka na bali mwasi na yena awa mwana kasi na botoni na mwasi. Yango na yena lukanganga. Soki moyeza vraiment abetusela mwana kasi na yango. Yango na ye mama soki koyeba ye osalisa kata deja na yebi deja omoni mama ozako kawala ya nganga azaki mama na ngai mama se akufa me atika puissance nyoso makasi nyoso ya banganga epai na ngai moto nasalisa bato nyoso atikela ngai lokolo lobi wana eza petit problème ngai nasalisi bato nyoso ebele bamisusu bakomi babikonja eza ngai mais tokende musika te nzambe alalaka te okutana be na ngai moko nasi namoni deja mais liboso na bana mpona bankoko bapesa pouvoir wana nasengaka mpena mingi te sombela ngai Thomson na kwang Thomson oyo ya mikete oyo ya mbongo wana yango nde bankoko basepelaka na Thomson ngai nakolia me ezali ngai te ezali nde bankoko moto baza kolia yango sala noki sala kile noki eza makambo yango tele mobeso nde basi basali deja na kwanga sala noki nzambe atikaka bala na ye te nzambe atikaka bala na ye te tala makambo oyo ngai namoni biloko ngai nayakolela nzala biloko aya nango nalia naza na likambo ngai natini ye te meme na miso ya leta tokosama ngai naza na ntina te etali ngai makambo ya wana te aya na Thomson nayaki na nkana ya Thomson ezala na kwewa ndenge nakokata yango na kwanga lelo awa kwanga oye oyo namoni aza yuma voilà mama komone apo komona yena ni via oya uzui bankoko ya bino yango losala bankoko yebisa babara mokomo yango nani apo na nani via apo na via isi nasi namoni saba apo ye aluki esika oyo balukaka te ibalani na mwasi ya bato mosusu me ya yo te aza ndebe na yo bebisa ye sala tuke na baololaka amoni balavenir ozalaka moto mabe te ene moto nakali bango nyonso awa mama kana kozala tuta mingi te osomela ngai lisusu 2 kilo ya ngombe na saki ya loso na saki ya fufu mama nyonso okokama na $10. voilà
le coup on a une attaque mais amani bolingo ya mokili ya makambo ya pona mpana omoi tena makambo omoi kaka ndenge nazali boye bakoko basi basali nyonso kaka ndenge aluki molimo na yo mpe akomona yango okosongela ngai ya tena bango mama esala tena yo moko komona okoyawa okomemela ngai baklia ngai nasaleli bato ya mpoto makambo ebelebele mpo bazavisa bienvenu masuka azali na kati ya france nasaleli ye mpo azavisa mais mama ate eloko moko opesinga te ona obwaka obie mai nini te eloko kaka omoni kaka ndenge nasimi boye eza lokola montolu ya koko oyo asalaka makambo nyonso mpo mama atikala na puissance wana babolole ya pamapama baninga bazola na banzela ya nzambe bino bokoyaka epa ya banganga lokookeloko nakufaki na nzala bodane ngai nganga ya wapi nakasi lokoboma ngai lokokokatisa ngai na kaso ngasi na toni oyo asalaka nzala za na nzoba moko moto akona likambo oyebi ntina te boye oyebike na sutumuki mpe na kale kwanga Papa yo landa ko malamu na moni. Me na linga ba di me ngoko kumoni na iloko yo wapi television iloko te. Tala. Lelo yo nambuko. Ma. Oh, biso kono kumona 19h20 kumona muntu ni. Iloko yo kutali la ngo. Ko tinanda ko kala mwana na ngai. Papa. Kolio na sala ki wana bozwa ki yango. Papa, ozondi mate mutaseli likambu ya so. Na lobi koli wana na zwa yango kala. Bongo na salene. Mais papa takalo pe kinga réponse pour yeba. Batu boni ngona mboka basela bango koli ya ndenge wana. Eloke uti Suisse mosika kuna et pas Blanchard Chungu. Alobi na kaniseli kaka papa oya papa kaka. Il fait comment? Likambo te bo. Atenda des sources mosusu ngape na ça. Maman, écoutez-moi très bien. Papa calme. Comme vous avez non. Maman bango.
comme aux aïeux, n'a pas parents à eu, alors vous bien. Mais Vanda, papa. Je n'ai pas le temps. Oh là là. Maman, comment c'est possible, vie n'a pas vraiment à saluer, maman? Premièrement, n'a pas dit que l'on a moussala. N'a c'est tracassé, mais n'a pas dit que moussala, on a grand actionnaire. Et moi, je n'accompagne pas. Mutu ça ça va mafia na va marbina elle va bongo tout belle pas na ngai belle coûter le manteca qui pat na mona tika on dirait ba circonstance à la vie des deux le même jour na moi qui moussa na va fatigue na ngai avec mes problèmes parce que accompagner ngai na un ami comme ça frère na poto dit tout à l'heure alors accompagner ngai à conseiller le parfum de bonne odeur soit calme ce sont des choses qui arrivent na zone ndako très fatigué na là moi si na ngai via à mon à pour Firenze 2 fois. Comment? À mon dans la chambre dans l'allée, à mon dans le salon, à mon dans la chambre dans l'allée, à mon dans le salon. Et dernière fois dans le salon, attends la boue. Et le mwenga est commis moi n'angai donc ma fille moi n'angai n'angai on a beaucoup là. Na mon n'angai tikaka. Donc tout ça c'est nos koyan dimos. Et ce qui est plus grave et que vous imaginez maintenant est que moi si nangai ma femme est bien aimée via avant nandako ayoki musique ezopeta yango moko ayi atali mutu te puisqu'elle était seule mona na classe ngai bakendeki ba course alors akani musique alors moi ya zongi susu na ndako ayoki pour la deuxième fois musique et pour la troisième fois songa libomo sali est passé vraiment basali fausse couche. La situation est plus grave que vous imaginez. Donc vous voyez combien de fois que nos coyans disent merci. Asa komeka meka. Asa komeka meka. Pour moi si on n'a pas vérité, on n'a pas chaque fois que moi si on n'a pas la vérité que ça moi ça a été. Asa komeka meka. Azu moi si na ngai. Papa, tala, ngai no za grand nini boutique diaspora na Genève. Na Genève, na Suisse. Et pas ya papa m'a passe dans maman passe père double la mère double bas dai ba ila pour nanga ya ba ila pour nanga ya malgré ayiba kuna na ba ngote ayiba je vous dis gouverneur kota makambo frère Mandoki j'ai maître avocat déjà ça maître avocat zaki féro c'est mpito papa na JC mais en France mais akoya maman gouverneur kota nango makambo Ndoki c'est ba kanyana kindoki nkana mboko yo basi bazwi momitif et comme bo kanyana Ndoki quand il dit que plus jamais dans mon atelier, ce mais pas chez moi. Moi, c'est ma femme. Avec ma fille. Annie. Putain de merde. Hey. Maman Ganga. Ngai mwana. Nasi na yeba tokoya. Na yeba tokoya. Maman na ye na félicité yo. Maman te. Balela na robi. Na ye pona félicité yo eloko no wana esimbi. Oh. Nina kwa simbi. Moi si ne zeme longwe via. Apoko tu akomi ondire mutaliboma. Na sa ide ngwa. Même yo. Na bosa ni. We churu go makambo yipsa inga. Voilà. Ngaite. Oya kwanga. Oh, yone oyo yakia. Ba siko yesu kinegeni. Moi sixième déjà elongwe. Voilà. Ye mobali comité ngana musala kutu balongoli. Voilà. Kono eloko na lingyo ba exados akufa. 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 Oui. Voilà, lokolo lukili kamuka akufa. Bana ngante meyalite. Yoko bona yona. Yani musi. Na yeba kimi mo elele yaraki na kanisa ka doro. Na njoko da yani musi. Yani musi. Me akokufa. Apo akokufa. Oyo mai na rubia ko jonga twaza mi kwa. Me baba mbona ningo lukili kamuwana. So mera na lisusu na no. Tomishoni. Kaka ningo opona oya mtu munene mbongo oyo so makama kwa wana. Opona ya munene penda nali anatona lisusu. Bangkoko batona ya ngoko misato. Mama, nazana tante, fona landa mutu mbo. Alors, o sala tena peso mbo yo moko osoba
ezalaka mbongo te il faut somba 2 cartons ya soso mpona bankoko baza na réunion lelo na kingabwa bakoya na 10 heures 2 cartons ya soso 2 cartons ya quiz 2 cartons ya mitu ya ngombe makayabo nyonso tosamisa yango na 3 sacs ya loso sans oublier sac ya fufu napesi yo ndenge napesaki jour wana zera nani voilà bankoko bapesi nzela biso pesa kaka mbongo oyo sa ekokoka oya kosaka na bankoko olingi liwa ebalukela yo ekobalukela yo mani mosi omona yani merci okoya lisusu alingi mikolo netikala kotanga te napesi yo 2 jours oya akufa bwana akufa epuis napesi na litabisi lisusu mwasi akufa na ye otikaka merci mama sala ndenge osala merci mama kene malade kotala nsima te tano menoki mbango nakotala te peti oyo tozalaki mokolo wana na piakaza wapi mbangwe ngai nabosani nakobosana makambo yango bangangakoka nakotaka wapi mbangwe atuka namoni lelo na mokilo ibosana claire mpona ozwa mbangwe mbanga oyo boni desa tara Antoine na Joseph bako mbangwe aza kosala mbizo ye amoni mbizo na poto ezalaka soki ezalaka meseke bamakambo na baperiode
aipina kuya kutikila yembongo abindikinda kwangu sikolo angake kusekana bana awa phenge nda kuzonga ngamuti mutimisa kusekana nzalawa sikolo nakudya mbongo wangu ye mutu aibitu kenda kusisa nyongo yanganga badile tsomboyo nganga ndeni okukenda kusaisa biloko kana lingaka misoni de kilo tsoso ya paki kamana nakuboni mbotu zangu kaka pauza olobi ozimboti yangu kaka pauzwe sinono tuza mabe biso tuza mabe tuza kulinga bino te tosani makambulu salilo ibyangu te kamaladi nayo apo oui mwasi wani akitu kili mwasa noko abalumuni yale ngabila ibyangu epi la pona ibite on esaka kindoki pesa envoûtement même moi so tukutela moi sinani Chantal moi so mama bana opesa ye aya bazanze manje fiyo wanazo akele kusumba akuluka nganga po aboma po bongo ngana yekulukana faitu kenda kusizisa mbongo yanganga abebisa inzoto akufata kana abebisa ye ngakuna na puye bino ngana nasima bino zwaki mbali yo tsombo mama moko boya sala kapie yanganga bobo maye alors ko tia ni fa po ko mina ngofre mata bino moko noko bino no subuza ndenge mako non ngai te za bango mais pesa ka conseil te na loba ndenge nyos mubuto loba na muninga na ye aponi ko yoka ngati jama be awu yekulukana ngala fana ka yeso oui ngala bala za madame namona matamiko madame lele msusu madame mafufuna yekudya lele msusu fufuna yekudya umoni lele luza kubala oyo camarade noko oyo mwasi nayo ouais madame ejani ngele pardon badi mabalo kele na kei upese mmoja tena noko siliki merci bora camarade on nini chaise roulante abutika koloba boye ko bana mkoni apo wapi oya bebe nanga te nakondima te batika apo tika makambo.
Nganya utiguluka wapi? Nakale mpa. Ngana nakendeke pa nokwa ba spaghetti. Na utuluka yekuna na komi kuna. Bazoye kusangono o spaghetti mobile moko aye ko pesile mbongo. Me boyebi kaza mwasi nga na bala ndenge nini ono yo negligent na yo mwasi. Donc yango na wuti kutoyer na wuti bo na lembi do na yaki kapo na yebisa yo vraiment nazo comprendre na moninga libabi ezo yela nga na nzo vraiment nga naza na chance te
oyibi pa ozwi ndako voisin oyo eza na ye ya portelane oyibaka ye nayebaka mpenza te me nayokaka mpenza kaka bakelele ye na mwasi na ye bolingo surtout na butu me moye te donc epa na bango okokanisa saint valentin ezalaka mikolo nyonso yaya moyo donc mwasi wana oyo asekaka na kati aleki bisipaketi na kolinga wana aleki aza bieko bangu yo komi kuzwa mwasi abangu te nga nalingi nazongelaka spageti omoni via na yaki ne na mboka makambo esimbi te ya nauti epa noko na bondela yango kutu naza na recherche ya spageti tozongela nasenga ata bapardon yo fo ukota baletileti yo uza kubenga apondoke vagene yo disusu ndoke oyibi yangu te bino mokabo motu nyonso akomi ndo oyeba ko porto plein alina motu soki azosala saint valentin na mwasi na ye komi ndo yo oyibi motu yango oza koyo kai moko namoni kipames boy moni na kekuluka natuna makambo ya mbongo kenda pa ya badio so azali te nabima boy Jani camarade ya ndoki wana ndoki oyo ya po ni Jani jaga fuiki kindoki Jani wana alors omoni ndoki ya po na kati opapa ata machete azala kiteyuka nani yope sunga kulubao Jani bon appétit ok bonne nuit pourquoi la santé santé ça va bon ngai nayaki kutala kamaradi na ngai azali te yango naza kozonga alors natuni yo oye kutsani nya oyo pana ngai yo ufutilaka oyo nda Jani ko oyo pota Jani leke oyo landia yo wana oyo twaki onya bwanda gawa na matami na ngai ngai lakisana mona matami lele msusu mwa chindulu tikali kunika na ke talaka wana bazwa batokolisi ata noko asumbela nganda me camarade ata camarade silo kumona fuizu sebwe sekakako bo natela matami ayaka kutala camarade noko matami aza kutala nabaluka na sima bo spaghetti akota dibala pa ya Jani spaghetti oyanga mobali wa bali Jani spaghetti nana chance te oyoka oyo gouvernement kokota makambo oyo nga nasala nini bakomonela nga ti wapi ya ibaya masota ya namidie oyibia donc spaghetti aza na ndako ya Jani mbande na Jani donc ndako ya Jani mwasi atie na kati spaghetti ko spaghetti ozana mfula yo koma famille oyo omoni spaghetti eza ya kuyibisa te nga moku namoni kipamesi boy Jani wana mosala kolia kimbiolongo etala kubunda te sondula ye yayimase ayayimase kubunda te nakapoma okukota pigeon kutiyo ezalaki nde bongo papa na ngai ezalaki bongo papa namoni ke nafandi nao deja obali ngai opesi nga honere na famille namoni ke nakoki kobombela ko lisu te meme bilibidi wana okoki kopesaki sous confiance te parce que nini omoni bapasi oyo tozomona mboka oyo tellement que orpheline de père et de mère nakendeka komikotisa ndenge wana kaka mpona bapasi oyo abala na ye nga te eloko moko te tofandaki na ye omoni kaka yango balobaki mobali soki abali yo te akopesa oka jamais valeur donc ezalaki yaka tovanda oui ezalaki yaka tovanda talaka bapasi nasala nini nazomona moto azolukela mo eloko ya kolia mo place ya kolala sire naki kaka komikotisa ndenge wana te mais ezalaki nango libala na nga te parce que atika nga na Kinshasa awa
ake mboka iparaîtrait kake mpona kotraite papa na ye ezalaki bongo te ake abali ne mwasi ya mboka na bango aye na ye asundoli ngai ake kotika ye pa neve na ye do tina ndenge azwaki ndako oyo ngai nayebaki yango te donc nakende nanga kaka ndeka basango batisi ezalaka koki oyo aye aza awa nake place tofandaka namoni mwana moko ayelinga clé ya ndako kio azwi ndako naya kopesa fongolo mpa mwasi na ye ngai na miyebi ke ngai nde mwasi na ye nazwi clé wana naya awa le jour omona nga navandi libanda donc ye moto abengana kanga lokwa mbwa donc alibu tata kosentir donc naposaki yo kaka mpo omoni ke namoni mpesa kokende ya te papa te mama te ndeko te noko nanga mpe aza na position te na kokende wapi omo yango naposaka ke nakimaki mbula bolingo oyo ozalaki nango bongo te donc yebi moto aboka ye nga libanda papa wana spageti moni masolo sobeta wana tu olobi nanga wana nayebi nanga yango nyonso ye solo oyebi yango wana mais apo mwasi wana oyo mwasi ya mbandoloko via nayebi ye te baso tokoki koloba iparaît-il ke mwasi na ye nde ozala mboka yo ye wana via ye nde akoma mwasi ya po mais oui apo wana ndefe na ye ndefe na ye akoma abotola ndoko ni mwasi nzambe azaka nzambe basi makambo nyonso omoni nzambe asalaka abi non apo botola ndoko ni mwasi mais spageti aza ya jani yango moni oza ya ngai akofuta masumu na ngai ebela ntango ngai navandeli ye nasele nyonso mwasi asalaka na ndako ya libala andima nga te atiki nga loba nzambe ngai nabondela donc susini ezalaka ya ye kosala boye te nani ozobenga sheri okobenga bato boni sheri mpona okosala nga boye jani soko oyebaka ndefe na yo ndefe no ezalaka po fo yebango tala mutu na yo ya ni mosi yebongo na mutu no beno ndefe no ezalaka po ezalaka jani te jani ya bala spageti yo ozwaki ye yaka tovanda esi ozokomprendre makambo nano bana eza yaka tovanda te jani noko nayebi yo toyokana jani natuni yo noko nayebi yo yoka te yoka naza nopo quand même noko ya po kambula bien camarade ya ni mosi aza noko ya po aza noko ya jani camarade ya po te naza moninga ya po te nayebi ya po te pe ah bon nayebi ye te bon est-ce que oko répondre nga quand même na question transition mobutu akufa date ni donc nga fo mpo mama libala na yo na makambo na ndoko na po fongo na ke tu mobutu mais quand même yo oweli kobalisa nga na banda okende na ndenge ya transition ndenge bokosala nga transition oza motema mabe age na yo okamba mwana bato ya moke boye obeme na ndenge ya transition oyebi ozobika omoni mwa porte okoti wana nakokoniata moni mwa porte okoti oyo yani mositala omoni mwa porte oyo mwa porte no oyo nakokoniata yango eniefuki porte eniefuki moni mwa porte oyo kosalaki fatere te oza moninga na mobali eza chambre salon eza chambre salon yani yaka pardon te simanga te kosimanga te oza jeune lukozo eloko oyo ya yo moko oyo eloko basalela ndenge aza wana nasalela nga te nga nasalela tika biloko basalela nga nayebi yo oza basalela te nga nasalela yo te nazwa te nga na mwana parti nini etikala yebisanga parti etikala yango jani azozwa nafashe pe nafashe yani mosala oyebi oyo nasala mpo na yo oyebi mpo nasala nzulukisanga nakoma kwa mbange likoya kolinga tata nakoma mobange soki natiako boye tembela yebi yo nakolakisa bino olakisa nini libumu nasina monango nango nalembango kutu siko ozoloba omonango siko ozoloba mon frère zongiselanga mwasi nanga c'est quoi eloko namona malunga o oyo libolo ezokola nyama ya zamba nafashe mwasi noko nayebi nga napesa mbongo masanga yo ozwaki ebofanda keba na porto plainte oyo alia soki porto plainte eleki facture na yo
sokolingi affronte bakomona yoka te négociation ezalaka même RDC tobanda kobomana négociation ezalaki comme mon cher omoni mwasi ngasi vraiment sokotali bolingo oyo apesa nga ndimi te kopesa mpo eloko etikala lisusu te sinazwa nyonso comme ngasi na bolingo nyonso apesa nga mosheri kozala no problème te comme mpe kobandisika ozwi eloko operdre eloko te anazwa mwasi na nga otalaka Spaghetti! Chérie! Viens. Tata Lupango! Hé, tais-toi! Azong Sambongo Nanga. Où ça complot? Papa Zong Sambongo Nanga. Tiens, sous gauche. Bébé, pardon, comme il était. Ozo bébé, yo, si on benga ba bébé wana. Non. Mais bébé wana sa benga. Ah, ça va bébé. Papa Lupango. Papa yaka to son. Akoya, papa, comment ça bicho? Té. Tout ça va le côté non Sambongo. C'est respecté. Papa, na Sambongo Nanga. Pour côté nanga poison. Assassin. Na moni boningi ngate. Monongo Samuel. Négociation. Mais baninga, so boningi pa wa te to kokene na bateau. Mwana batamuke bozo yaka to fana ngana balie na mbongo. Ubita benga na police ya. C'est quoi? Et papa tika non à la police. Na kama na nte soba vile Soma sana kota. Soma sana. Bon ya ce soir. Ça c'est. Ole sama mo douleur ngana bato yo ko palanga na. Papa le ngana itango bakamba bolingo bale papa le ngana zaki. Bobota totala. Tokobota. Eloko basalela kanga munoko na ndako. Papa ça to. Wena sotele yo te. Basalela. O sabo binu bébé. Na yungula. Yi lumba kuna. Eloko basalela. Bimu bebo Samwe. Kibala kinzonza. Osubeli kura O Samwe baby. Nani atubeli kura? Basalela eloko nino tika nango wana. Osubeli kura. Sina so. Kibala kinzonza. Mwana subeli kura, mwana ngo Samwe. Mwana ngo komi. Zera nazo yana mwasi aeleke na pembo mona. Wapi ye? Nakezwa ndundu. Wapi ye? Nakezwa ndundu. Na moni ete. Ongo na ndanga. Ndundu na ozanga. Ngai. Mbanda te. Un coup une flamme. Un coup une flamme. Oyo kutina bali plus jeune que yo. Ndundu na zo yana. Et le côté. Na mona te. Batikali basi bazanga ba mbiba. Yele. Nini ko papa? Tala. Pembele. Papa. Ngaini kambo iko. Zangu sepelisa ngata mkete. Oyo lelo na ya kokuta painteke yeyo avandi na velo mwana na ngaku mibo yikogo na ngai. Muntu aza kutindila nga mwa Mungu. Bamakaya. Mwa batumbula na ngala uzanjo aza kusumbila ngaza kutindila nga na mbuka. Lelo na ya na makambo aboye na kusepeli. Na sepeli na ngote. Papa, na chela ngo miziki na zako bina. Kwa kombo elelo. Naza ko kamwa likambo papa. Ngana kanisa ki ya ni mosi yende ndoki asali noko na ebwe. Eloko te. Toke na ngambo mbali sombo. Asali nganga ya lokuta. Tamu susu Chantal na zuwa. Ndenge mobile azweli mbanda. Eloko te. Papa, mwana na ngai vraiment. Bébé na ngai, lisu na nga kaka moko yo motema na ngai. Akomi boy papa nga naza ko sepela nango. Na bino bat bokangi bisakana. Mama na ebisu yo. O boko kende te. Ata ndenge ni boko kende te. Boko zala kaka musalo ya bino. Bébé, na bota kongi te na bota kimia na kati na ndako. Lelo yo ngai koko na ngai asobela ngai la bona. Mama za Zwa kimia musali ya Nzambe azali awa. Zwa kimia mama. Na koko fa bilo botika. Mama, nalingi molimo wa distraction te na kati ya ndako. Je prends l'autorité en ce moment dans cette maison au Seigneur. Kimia ezalawa. Amen. Amen. Pendant que je tournais dans cette parcelle, Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Oh merci Seigneur. Oh Seigneur.
Seigneur. Yakoboro Andere Tikawanabara. Oh Jésus. Fermons les yeux. Pardon, fermons les yeux. Yawe na tango oyo na tikili bote oyo na se ya loboko na yo. Zambola kisabikamo na yo na esika oyo. Je prends l'autorité en ce moment, Seigneur, de tout ce qui est contre ta volonté en cette maison. Kimia na yo Seigneur. Kimia na yo nyoso oyo ezali ya milimo mabenza. Nyote pesa kiso makasi. Ya kutambola likolo na banyama. Oya pesa kayo. Ya banyoka. Ya bazomo nyoso ya mikemike nzambe na tiko. Non puissant de Jésus. Montre la Papa n'a compris. N'a qu'à rien de tout ça. N'a modifié aussi. Maman, on a compris. Papa. Ma caméra est déjà. Papa n'a compris. N'a rien battu. Papa, Kimia. Ouais, ça dit ensemble. Kimia, ça la catine. Mira kisa na tango huyo nzambe. Mira kisa na tango huyo nzambe. Mira kisa na tango huyo nzambe. Loba. Tapongo na hiyo. Macho. Sika. Macho. Nathalie. Papa. Akama boy. Benini oyo salaki na bomo ya kati ya libotawo. Ngai nenga na kindoki mutapesa ngango eza papa biso. Papa mutatinda ngai ayala nga chaque butu awa. Poye mutatinda nga na sala. Papa apo bona comme ce qui zeng pe ba bimsela musala. Yangala papa choti mutabimela nga bimi akomsana momwasi na butu. Yamtayala nga chaque butu ato prier. To sambela mdela biso na kata cuisine. Yamtasala pe na babimisi papa apo na musala. Donc bango mutuliye mutandingaka ke balongola papa po musala. Ngana yaki batindenga nde pona longola papa pona mama na mokili. Mwana na boti nzambe. Mama na sisi kakuluba nyoso. Continue.